Ah, tola mwiga sikoyo. Napesi bino bambote ya trop, bambote. Nazana na peignoir na nga na nzoto. O batu ya tono a Google sala ba émission na peignoir ndenge. Mais ça relamba te. Yo ka sa peignoir ezali. Ezaka ne mona robe, ezaka lamba. Ezaka sous-vêtement te. Peignoir ya lamba na saka ba émission na mingi na peignoir na sepela ka boina na ba peignoir belé moderne moderne. En peignoir. Biloko komona oza na botel Concorde. Peignoir cousu à main. Cousu à main. Bon, kuna na te nalati peignoir mulai tina se makolo. Nalinga peignoir mingi. Na ndako sans peignoir na oza na ngata ba 9 modèles. Il y a ba différentes couleurs. Nalinga peignoir mingi. So na outil douche na toujours en peignoir. Na chambre na toujours en peignoir. Parce que sur na longole on a déposé mbaramongo na tikali na débardeur kilote na nga na se. Nalinga mingi débardeur. Donc voilà, nana gatandako chez moi. Lo moi ma bezate, mon père pe azate. Na pe na ba camarade ya mwasi na ngate ba ego lala wa. Bande o ba souffrir. O ba copine mwasi ya rola na salon. Alors bilo nyonso wana eza ba comportement mabe na bande wa basi ba congolaise. Faut respecter mibal na bino. Bo sala makambo te en dehors ya consentement ya mobali na yo. Eza mabe. Bino bogasi on dirait que bato ba betela bino maboko. Non, bato ba otiola bino. Yo ye na ba camarade na yo na ndako ya mobali na yo sans consentement na ye, sans qu'alo ba oui ou non sur ces gens-là. Oh, ba copine nga bazana mo ba problème na mibali na ba ba olala wa. Ezala raté. Ezala raté biloko wana ezaka na bino ba congolaise. Bomona wango eza makambo pamba mais suka na ezala ka ba divorce. Et ba divorce botika na bana bazo kola sans autorité ya parents, ya tata, bana bakomi impoli, bana bakomi kolala libanda, bana bakomi koteka drogue, bana bakomi bino moko ba congolaise nde bo créer ka makambo wana, makambo na bino wana ba comportement mabe. Moi ça osa alikelemba, aller 5 000 euros. 5 000 euros ango aller atindi ba parents na ye. Batia portail na lopango. Moi ça saleli kelemba leo 10 000 atindi na Kinshasa na ba parents na ye. Batia couleur na lopango. Moi si 50 ans, 60 ans, 62 ans de ayo comprendre que mbongo wana esengela ki a investir na ngosuke comme belé a aider pe ba parents na ye. Donc moi si moko limiter mayele mukie la femme congolaise. Moi si azo kanisa nzoto na yende ezali libala. Moi si azo kanisa nzoto na ye ezali libala. Basi bazo bina na ba TikTok, na ba Facebook, na ba YouTube, basi bazo bina misu bazo bina mitakala. Mais bazo tala pe agité misu mikolo na monaki mwasi moko mama mobimba zana mwana ya mwasi ya 24 ans mais azako bina azako tombola makolo. Sko basi ya ndenge wana bozo zela pe na libala oka balobaka libala oyepe na ntaba oyepe na kazaka ya tata oyepe na kimbundi ya mama opeseli mwasi ya ndenge wana ndenge wana lata maneti na miso ozo mona bien te ozo mona bien te lata maneti na miso lelo bozo beta makambo ya Marlène Mbokani. Marlène Mbokani. Nga na condamné Marlène te na condamné ne mobali Mbokani. Moi personnellement, je condamnerais son mari Mbokani. Nga na moi si boyebi moi sinanga. Ka Google ya loba na bino na apena moi si. Mazagana ni Facebook, ni Twitter, ni TikTok asala ka ya ngai. Parce que biso toza bato to ebani mingi. Il faut intimité na biso ezalaka en coulisses. Na moi si je suis marié. Si vous mona moi si na boyebi écoute. Bilo nde ba Mbokani balinga basala ya ngwana.
exposé qui moi si ming. Et puis moi, ça, on dirait vie normale. Monaco, Dubaï, Chanel, Chanel Coco, Louis Vuitton. Mais awe bate que mobali aza sur na carrière te. Moi 400 000 on etikal na bango singala ba investir. Moi c'est singala azala moi c'est amayele. Moi so aza ko apporter bâton. Aza ko apporter un plus na kati ya foyer. Tellement moi si zoba et là c'est moké bongo vide. Mobali pe bongo vide. Muta ko sunga muninga azate. Lelo yangwana résultat retombé yangwana. Retombé yangwana ndewonanga. Celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Mais celui qui trouve une femme normale ne trouve pas le bonheur. Ce n'est pas à chaque femme que vous trouverez le bonheur. Le bonheur se cache dans des femmes qui ont ça, les cervelles. Yo, moi, si vous avez l'été, absolument rien. Donc, la histoire, il y a Marlène Mbokani, ils ont retombé. Ils ont Mbokani, ils ont Basé Belé, ils ont Claude Makelele. Claude Makelele. Et là, ils ont Claude Makelele, appartement, on a somba. Na moi quelques vestes là tawana ya grise ne noir alinga peu au changeant mais il n'a rien ayena Kinshasa kosi batu kazana projet 11 millions ba partenaire benda ba kima tile le projet wana école de foot et monanate ozo mona ba bilo wana ngona eza bien te ba bilo wana ngona eza bien te moi si azana na voiture osombi voiture na 2020 beaucoup na 2024 na janvier. Moi, c'est un single sombele sur voiture. Je suis à 15, boutique na 600 000 ya pamba. Oza sous na club, toza pe na activité. Depuis aussi, au tika pe maramba bale, oza rapé sous na mbongo te, mbongo kota gate. Et bima qui a trop. Mais moi, si a maïla osani. Osa ta formation mo robot. Abana ko épauler mobile, ya osa ta boutique mo mbongo wana tika la geza be ebele. Bosa boutique mo pâtisserie mo boy. Bosu ba pâtissier bobani ko sala moi map bani ko côté la bino ne fisc ata moi 2000 € chaque mois et ko sunga bino donc eza passi et ça rama wa peut passer parce que les bas là eza lo construire ndako ce qui faudrait ye betiango e buki yango et ça ka passi ndako yo tongi na passi na yo ko tonga ndako pendant 5 ans ki buka ni otonga sur les lotés. Mabala musu ezali ya kambala moko na vie so esi obebisi yango sili vino mo bala te mabala musu ezali ndenge wana so esi obebisi voilà so il fallait ayemba ki était Marlène a des fois divorce wana batu banga batyango kate tellement moi si alinga comme célèbre oyo basi mingi ba célèbre oyo balinga ka célébrité bazaka pe kana ba problème ya ndenge wana ya ba mabala makambo ebele po muta otalaka te mobali na ye ayebana so nazwi mwasi oyo na bana bamona ngake ngai nde nakoma kobokola mbokani bana ate esimba te inane eleki 2 ans 10 ans 20 ans mwasi anunaka te anuni histoire elekeli mpe kaka ndenge wana basi ya bakongolesi mingi bowana bamakambo mabe po biso tolingana ngai nalingaka na osala bemission te ya makambo basi ya bakongolesi po bayina nga te mais consciencieusement nayebi ke basi ya bakongolesi mingi bana makambo mabe omona mwasi ya libala me azocomplote contre mobali na ye na ndeko ne moko ya mwasi autaki soki wapi aye kovanda na bango aocomplote mobali na ye na ndeko na ye ya mwasi na vie il faut la ferme ndeko mobali il faut la ferme ko tika mwasi na yo te azwaka ba décision azwaka ba les devant sans que bo solola na ye kolingaka biloko wana te bolinga oyeka boyo papa nazo présenter yo yaya nanga quartier ayeka lelo na bosana ye ko yebisa yo non maman avanda wate tu m'as rien dit avanda wate monsieur désolé na foutre l'hôtel lelo lobby tu prends la route tu vas ailleurs. Voilà, la décision est prise. Tu vas ailleurs, ça y est, c'est fini. Tu m'as rien dit, donc il n'a pas droit de rester chez nous. Et d'ailleurs, je ne le connais pas. Ni de loin, ni de près. Parce que ngai na roye lo mutute. Moi, si moko boy na elenga chérie.
aza petite sœur na ngai ya quartier moi si mama monene boye na kotia na kati ya ndako na ngai na kotia mama monene boye na kati ya ndako na ngai soit disant petite sœur ya quartier aye lelo na bosa na ye koyebisa yo avant mais non des histoires comme ça basi ya bacongolaise bazoyaka na wana mabala o mosu abande mobali akangi ndako akei na fungola mpo nini copine auti Suisse abomi libala na Suisse aye kovaa na France ni ayebisa mobali na ye mobali autaka mosala ya boye akuta copine ya mwasi bakola soki esika mo soki ndenge nini ye copine wana yeba ite ndenge azoboma libala na ye fo aluka mwa chambre moko ya colocation atika baninga kimia akodétruire bavie ya bato te mpo adétruire déjà ya ye aluka chambre ya colocation avanda mwa 200 300 afutaka mpo aza na mosala na ye kuna akimi Suisse aye kovaa na France na ndako ya bato alalaka na salon akolala mpe na salon makolo akofungwama mobali na ntongo ntango abimaka biloko wana nyonso wana vous croyez ke bino bandeko basi bozotia kimia na bamabala na bino mpo babali yo basi mosusu baza kitoko mpe babali bango te baza kuna ezali ya malamu ti leo baoluka mibali yo kuta des fois chance kaka nzela wana bandeko koleka nzela mpe mobali abandeko koleka bokutani mpe atandeli yo loboko basi mosusu mpe nao bazwi te yo ozwi ozaka na babizaleli moko mbongo lo investir na kati ya foyer na yo kaka likelemba tontune ana osala tontune ole 5000 t'as même pas un projet dans ta tête yo kaka mama na otingela bino 3000 miro wana bobuka ngo botonga miri ya sika miro wana esali nini mpo babuka ngo batonga miri ya sika donc 5000 ole na likelemba wana oyebi mosala yango te vraiment donc 5000 ngo ekokende ngo kana Kinshasa boye bolikelemba ngo osalaki yango mpona donc voilà babiloko ya ndenge wana ezokamusaka biso yango tolobaki il faut ordre ekota na kati ya diaspora congolaise d'ici et d'ailleurs ordre il faut ekota ngai prochainement na kosala plateforme moko na kopesa bino numero na ngai ya WhatsApp tokobanda osalaka baconférence bamasolo topartageanaka mpona bamakambo bavie ya bacouple oyo mibali mingi baza koniokama bozoloba kaka la violence faite aux femmes mais mibali mingi mpe bazoniokama et à bien te babiloko ya ndenge wana eza bien te biloko mingi eza bien te eza bien te babiloko ya ndenge wana bamanga bacopine yo mwasi ya libala mwasi mokolo boye koyaka na bakamarade na ndako oza d'abord na bacousine oza na baniese oza na batante me bayaka te yo oyaka na bacopine bakamarade yo kasi esepesaka biso mibali esepesaka biso pour vous dire la vérité bino bamama biso mibali tolingaka na biso bakamarade ya basi te na bandako et surtout baoyo baboma mabala to baoyo bavandaka bango moko tolingaka te eza nango clair et net eza te ke mpo yo oza yo moko bazolobela yo te biso mibali tolingaka te nakolinga te mwasi na ngai ya moninga ya mwasi na ndako aza marie te aza na mobali te aza ye moko nakolinga te soki ayebisi nga oyo osala nini ono akoya kaka mwa 1 heure azonga na ye ça va mais prochainement koyaka na ye so te na ndimi mpo nasala opacité refus na nga enyokola cerveau na yo te j'accepte lelo aya kofandisa yo alia amela mais prochainement aya so te parce que na ozala mpe dur makasi te vous comprenez mais prochainement aya liso te alors clair et net mwasi akozala na bacamarade mibale te eza impossible mwasi akozala na bacamarade mibale te mwasi na azala camarade moko azala mpe mosika ayaka omona na année moko 2 3 4 ayaka toujours en famille na bana na ye mobali ayokaka ne soni aya po bachambre eza nango ebele mais mobali ayokaka ne soni omona mobali aya accompagner bango toyambani tomeli mwa moko bon na wa récupérer bango ka mardi prochain eyaka mingi batin ya bafete to batin ya baanniversaire ya bana biso mpe tokendaka kuna c'est comme ça l'amitié ozomona bozokende pa bato moko baza nao d'abord na respect ya bango moko ntango bozokende pa na bango ezopesa bino elengi ke abato oyo fama baza bato ke kimpumbulu moko boye
asali ba bêtise na ye kindumba na ye kuna ale oh akoya kufanda na momokia pendant 1 mois. Non 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 non, ça marche pas. Simbate. Simbate. Simbate, naza clair simbate, simbate, sili. Ko baksa so li loba mi balete na dictateur te mais simbate buzoba na o négocier buzoba te. Na o négocier buzoba te, c'est clair et net. Bilo wana bandeka basi il faut botika mo. Biso mibali to solo la rapé entre biso na biso to lembi makambo na bino surtout basi ya ba congolaise. Téléphone. Téléphone. Moi je suis à solo la mingi na téléphone aka songi songi. Moi je suis à solo la mingi na téléphone ya tonga ka mingi. Eyebani. Ko kasatero wa to lo barate to zotala batu mingi bazore a Google ngape na mer so ayika ka koti na palais téléphone. Ah, occupé côté que mon mais solution est simple yaye. Solution est simple. So moni moi c'est ça mingi téléphone. Joa moi une semaine à congé, kende Grèce, kende Turquie, tikaye ye moko. Ogumona sikoyo téléphone wana. Ogumona akobenga kaso ba copine te ba masolo zanga tine. Omone loko na na TikTok, o tele video wana te zana tindela yo ba masolo ezanga tina basi ba congolais atali solo ya business ya rakate na masolo na ba mafuta wana ezotelisa elongo linga kuti mwa batashi ya rangi masolo moko ezanga tina nga na mwindo awa naza mabe naza mabe Pablo musu il faut botika rango to lembi biloko wana on en a marre de tout ça. So moni moi c'est à téléphone yaya ngam na pesi otoli ko linga te ko discuter ko pexer téléphone ité ou bien o yebise que non bébé tu dois arrêter quand même d'utiliser les téléphones 4 heures du temps na lito ina yo eza mabe pour la santé na ona d'abord et puis eza ko éloigner yo nanga naza na besoin na yo il faut yeba ko za moi c'est alibala so moni azo yo kate yebise que non bébé ngana okene moi vacances mogo na okende na délégation à Google une semaine à Maroc. On a payé faute yo tikara obenga par téléphone. Ngana kena on a mi défoulé na on a zo mon pepe côté kuna. Ogomone ko changer makam. Biloko musu fo mekaka. Yo mekaka te. Il faut mekaka. Parce que les Congolais, projet zate na mutu polele zate na maele mokote. Mais c'est quoi tout ça ni passe ya bon. Pas si on a besoin de ça, Sony. So bimina moi sokeka fête. So bimina moi sokeka moi fête. Jamais moi ça ko bébé tu sors avec moi quand tu gagnes restaurant boina. Moi ça attend un projet à restaurant na motute. Soka yeka mbala moko télécommande. Biloko tala ka ba vidéo ya TikTok. Eza bienté ba maman bo changer bizarre. Biso ba papa to lembi makambo wana. Boyaka na ba camarade te na kati ya bandako sans que papa loba oui ou non. Il faut consentement ya papa. Et ça hyper important. Libale ya nzoto te, libale ya sexe te, libale ya cerveau. Et l'ingignon sur ya bomo ya monte ou ta na cerveau. Malheureusement ba ebisa bino azana motema ko bomba. Motema te cerveau. Le cœur est innocent, c'est le cerveau. Cœur est kanisaka te yoka mawate yoka pe lengite nyonso ya la cerveau. Bobong sa ba cervelle na bino matondo.